na ko ça ba micro ya ba sous-marin nyo soit salité na mai nga mon frère sous-marin original tona oka bongo siko nga mona twingira bi neti nga boye nga nazala nga soute oyebi ki nga tika monde oli kwa banduma na Paris luka banduma na Belgique na tika monde o. Fidèles internautes, fidèles abonnés de Rossino TV, bonjour, bonsoir partout vous allez. Kanetolobakana, Tozana, juste pour vous informer en temps réel. Vous informer, c'est notre devoir. La voix qui vous parle, c'est la voix de votre chère servante Nicole Bokan, autrement dit NB, la femme noire, elle, la femme à la diastème. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nazana à mon côté, nazana mon corps, il y a chroniqueuse, il y a chroniqueur, et tout bêtement solo, il y a vie, il y a chroniqueur, chroniqueuse, il y a internet, donc chroniqueuse, il y a en ligne quoi. Tout ça, mon corps s'est présenté. Bonjour. Bonjour Nicole. Ok, c'est présenté, internautes, Orlando de partout dans le monde. Bana mokili mobima, bana monde entier. Ngai moko ya ba chroniqueur Arnaud Motema ne libinoli solo ya makambo o Italie musana biso ya ki chroniqueur pour tomoni lelo ki chroniqueur ki ba chroniqueuse ba chroniqueur ba BBC musana biso ya onde na Nicole pour to lobela makambo ngo. Et par rapport à la vie où ils ont les cas actuellement dans la média en ligne, na biso tout le monde ils ont chroniqué ces biso dans le Congo, ils ont bazali banda vie bazo mené par rapport à non monde. Nicole Coco sate le long de moninga na olobela musana biso nga na lela pour so tali bien ba chroniqueuse ba chroniqueur o banakin na ba commune e banate ba chronique cœur mususu o bakenda poto na nzela makolo bonde mutu bo bebisela biso marché en plus ona koloba batika musala o musalo eza bango te batika musalo oyo wa yebi asala musana kala o bateka mai bazongolo teka mai ba o bateka masango pe bazongolo teka masango ponga mona odi motema na ye na yo mako éclaircir pona musana biso ba ina to yebi batanga te. Donc biso moto wana ba ina wana to mona ba bilongo ba to mususu te ya no yebisa ba onyo so ba mama mikolo wana ba kenda ba poto wana ba obebisa mona biso bazongela mama na ba ndo sala wa yeba ndumba Paris zonga kota vitrine pour nga mona di motema na éclaircir vraiment bon très bien Nicole. À part ça na kolo ba le bike ndumba ba mama ko on est banani obetali so ba mama mikolo te Nicole na mitso so natanga kombo batu baloba ote aoluka base na sima non tanga kombo lelo te mena obimise ni clan mama na mukolo ana ma obibise na ngai obibisa musana biso na tata mwa mukolo pe ponga nikondo mone wenga na mwa muke musalo na bandiango na koloba na bandiango tongo kwa na bandiango tongo batangisi nga bien na sisi makambo yo après tinde na koti monde na nga boye na sala na chaîne mo boye à part que ça na chaîne wana lisusu nde na ko bima nga ponde na ko mona nde wa obebisa musana biso na ko bima nga sinde na Nicole yo moninga nde ba o découvrir nga liso encore et pas partenaire mo boye habiter Nordi Motema na pesi occasion vraiment zonga YouTube nde mona chaîne biso na zonga YouTube occasion nde na zonga YouTube et à travers boss na biso onde mutazonga singa YouTube na zonga la ki chroniqueur na ngai musana nga kala ona misana nga nde bana mai nyoso ba kotima na ubazana kin na sir na mitsu onde na loba bo Nicole et frakata mabezali déjà yo mona ki dernièrement tu as rankiné c'est comme ça luka ba base na roma ba tout est beau ngana ko luka base te ngane batu ba luka base na simana ngana ko luka base na komba moto te ngale batu ba luka base na simana ngai en plus na ebisoti ba masana nga ba rabi kipa ana Suisse abi motema tinde to na ngala Suisse bongo kombo no ti le tanga maka abi motema ko sa ote kombo no ti lelo etanga maka na ba Suisse wana
tona oka bongo siko nga mona tunira bi net nga boye nga nazala nga soute oyebi ki nga tika monde o likwa banduma na Paris likwa banduma na Belgique na tika monde o banduma nini ana isota rabe bisingai te motema yo il faut zongela boulot wana musana yo nga na bina zongela boulot mais il faut nous revoir mutu moko nani wala ndi no revoir partenaire abenga nga yemoka lukanga tinde moli na zongi muzala on zongi en forme na zongi très en forme na zongi makasi donc va se préparer pour nordi motema da ana terrain ya on a ebisa bango déjà batika micro baboka micro na se ba yo luka msamu so ba misu bateka maiti o mo muso yenga na poto ba misu pe bana nzama kona ba comité oyo ka ba dinde na nzama so zezi lelo nde bomanga batu muso ka bena ba dindi na mai so ki batu ba dindi na mai seke batu ba kenzama kona ba comité mais ba forcer mais simba te po nini au monde lelo actuel so motali bien yebi musalo Nicole ye musalo pe koyeba ope boye obanda musalo lelo te mais ti pe monde entier tala ko pe monde entier nzimaka yo otangi fasika solo biso to yebi o comprendre yo to linga bato oyo ba ocha implice na kata musalo yo ndo moninga nordi motema liebo bazongi senga suna kata mai soumere na bimani éclaircir na zoba mbisi na lokota na maita mbisi na mokili bato balia bato ba vivre musaye elengi to pesa animation kitoko anoka somo ora mutabankine donc yondo zano zongi donc comment c'est possible yo que tika no ram sala pona bato sala yo kende en classe obete en classe tolo te natika esala ngande pasi oyi paso ngayo kaka na ora passe pourquoi pour mon mutu mususu abimi on a chroniqueuse on a chroniqueur abimi boy donc pas abimi le koto oyebi eta écoute mon internet mon YouTube donc en lui le mot ezalate akofinga bato ko sablo mo n'importe quoi donc si ko passe on de salenga bon na biate monde baby nango donc monde baby nango bato ba côté belé donc il faut na bimalanga ndo mona na bimanga na ngai na bimanga nga pe na beti déjà na bimbo na beti daba 7 ans quoi c'était belé na beti ba 7 ans ndi na vanda na pema ndo moni partenaire na ngai ndi habite nordi il faut zongela boulot atie makamune na so anjindi na il comment boye na ko sa ba micro ya ba sous-marin nyonso salité na mai nga mon frère sous-marin original bino komanga bo mwanga o mutu mo appuyer mutu mo aza simana tinde finga bato mwanga o mutu mo aza o musicien mo be na simana yo na simana be fongola non assez entre nous lo ba non vérité na za simana ni konga ko biso ki lelo nga mutu ko na simana ngate nga respectaka grande sœur na Karine Mokonze la baronne place azana PC ba mbote pesa na Belgique ndi na respectaka e po ya solara bien nga nende kendara bien po so be nga motema position nga commune grande sœur ndeta mitso auto sanze mona autorité na Koffi Olomide na PC ba mbote pesa zali donc le seul motokara na longola wana la grande ouvna à respecter musana donc au senti na muto sa musana en ordre donc comme atangeli musala très bien oh lo bakitoko oh c'est le musala kitoko donc vraiment ala ba bravo siko na ba sous-marin nyonso a salité na maya ba terrasser ba dindaka déjà pour un nordi déjà na ye nga nordi déjà na ye nga déjà na ye na terrain nazo éliminer da ba sous-marin nyonso o oza sous-marin toyebi yo te okendaka po to nzela makolo misu bakangami nzela agresse po bakende bakokota ta pari yango te ya pasi donc baza dana se po nga nordi déjà na ye te m'assemble like wanoka yo avrai rankine la comprendre yo boyebi yo bato nyonso ndimi kaka Karine Mokonze waka somo la baronne yo wana ndimi to apia makambo da partout apia makambo partout monde entier tant dit que aime dans la puits non non ya ko apui na ngati tinga no féliciter ne par rapport à musala ndi ya sali o comprendre ya no féliciter par rapport à musala sali ete ki apui na nga ya apui nga non na féliciter pour ani po inde ma azala no bani kotala e mabo o sentir na image ke mutu vraiment sa musana e
Vous comprenez? Nous avons félicité pour la bonne. Et que y a un point na luka business na mutumo na luka business na mutumo bote. Na lo bande ke batu nyonso ba soumere nyonso mabe batika musala o pongai na zongeli musala na ngai. Ba point nyonso salité à ténèbres ba kwena c'est pour biso lumière to éclaircir partout to pour na pesa lumière na musala na biso Nicole. Moi te que bo peut avancer te na monde on ya ki biso ya ki chroniqueur ya ki chroniquer to comment biso ka o abima kuna o to boy ba chroniquer za fuati to boy ba chronique croise o abima bobo moi te que to évoluer pe mon média biso to comme son salité quoi na baranki na pamba na boya boya baninga boy o mo na ngote ndeti bo Nicole koloba ndinga na lo babo ena ngo ranking te ngande na bo ena ngo ranking te ngande nazo éliminer na ende ko benga na bato nde ya salité yo comprendre te ngana yo balaye po ngande na lo babo na balaye bato nyonso salité o baye ko bebisa monde na biso bakoti ba journaliste fioti nyonso bakoti ya mabe donc bo bima na terrain po ngamoro nordi nazongi aline à travers mon partenaire abenga déjà à partir dans le baté notanga peu comboté pour ça natanga komba ba luki so api notanga komboté mais notangila ba kombo mikolo ya ye mo sa pesanga te nordi tanga kombo funa yeba ndi notanga kombo de bisenga zonga aline benga nanga banzindi nyonso salité babima na terrain pour ngamoro vrai sous-marin na ye na éclaircir à travers marambango. Tola sorte zongi nordi zongi en ligne média en ligne nordi en forme au bien na bateau nordi ranking ngane za bona considérer kata ke ranking na mote NB ngana nga NB maboko pembe sans ranking ni kamla muntu te bi onde mambolu ka boye bande ngo sukisango nordi toujours na montini ya musique kando za ozela ka o bien ndeni yo zonga na mona nga ki chroniqueur nga mona micro. Nous mon angala mission qui landa mission partout par là tout travaillera toujours dans la mission puis tout na sima musicien tout le capé mission va bien ou ba kindara bien so ibo mission pour kindara mabe donc nga mona na nga été nga lukara mission ba kindara bien mission ni ba kindara le roi massa nga chargé sopo bi chargé sopo yembara bien akindara bien le roi massa nga gaz fabulous le roi est akendara bien asola kitoko akenda bien on luka bango génération sika pour to bona biso avie mon non biso ke bon te bito na génération sika donc mama na biso fo babima mama na biso lokola la de la tangilo wana mama na biso wana nyonso fo babima le roi tichik nana petit nanga moko mniti chic mwana na soki voix na ye ngai fona na mwana na betaka asa ba rumba mo boye bien abetelo robim na terrain mais siko bilo eza na marché bilo eza na marché mais eza na place mo boye donc ye mo faut ya pour le bilango pour na mamna ye nga ko mamna te ba matin na le bilango mamna ye wanga mo na benga tichi position na le bilango mamna to ndeni so esenga no motema le bilango mamna na le bilango mamna ye donc moi non c'est non signé mo sur la pe bien moi na sur la bien na sir ba nu roya on peut ça gaz monde entier motema yo araso moyo so na la nzo na koti na problème no ke yo mo ngala ozate na kati ngasa ranking ngala ranking na mutu te ngala zolo bande ngala est na mabete ngala binde batika musala eza ya bango te biso bakolo musala biso yo nani bachika yo ngala tanga kombo te no tanga kombo te non tant que comboté a d'abord déconfiné comme arabe au président Fatika aussi moi que Fatima Kolo simbise o bato ba na président Fatika non bang oh non bo ende ko tanga kombo po ko motangi kombo mutano tanga kombo mutentel ye ko mi ye bika monde kinde ko mi golo ba simbise on bo ende tanga ba kombo mais non tanga kombo so continue tanga kombo on la photo suka na biso Diego photo suka po egomba problème ba ranking Nico on a biso lo ba ranking ete ngala ko biso lelo ye bango ranking ko ranking na ndine na plateau boy na ndo tanga ko mutu mo boy
na tant comme mutu mo boy na mo finga mutu mo boy na mo sablo mo boy ke na tanga kombo mutu ana wana square ranking temanga tangi na kombo mutu te ngala lobinde ngamoko na zongeli musala ngai bana mai nyonso wa yebi asala ka musala o eza yete atika ngana odi motema na zongi na terrain na éclaircir na opesa lumière monde entier sepela na nda misina kolanda donc tout tombola musala kwa po to be belé ba bibisi musala au mona ba journaliste musu na internet ba sa marambo sepesa mukimo mbate donc mususu so ba ba cheli mususu so ki ba milaka ba diamba e donc era passe Nicole era passe maras yango mona e na pesa lumière bien des partenaires tindi ngai pour ngana sima muto no moninga nga ba kite appui on tatindo bando finga bato na bina no ka bien na lo ba Nicole ba bien ke ngando moninga boye na la rankina mutu tenga na maboko pembe ngana ndeka sa mukuma na maboko pembe na zolo bande wa yeba sala ka musala yo comprendre na lo ba no na bande o ya yebi ke asala ka musala o eza ya yete atika musala eza ya bango te batika musala o bango ne ba o détruire musala bango mo ba comprendre bon mon place baza ba comprendre que était musala o eza no ya bisote ina ebi bisote ifasi ke ebi bisote to mara boye pour na obibisa musala bato yango lelo réputation ya biso ba journaliste ba comiqueuse et baby partout pourquoi banyama mabe wana ba o bakima na poto na ba o bazana Kinshasa ba komine zanga kombo est-ce na bima bien quoi yongo nde mtoyeba na Nicole na bima bete na mabete bino kuboza yo sepela bino yo pas journaliste yo pas comiqueur obi on a ranking te bien sûr mais il faut ça sepela pour ngande na longola bato wana na longola bon mupanzi yo za bien pour na yo za très sage très intelligent donc aux ada bien déjà pour donc ton pesa boy banyama mike na mde bayara ko tia poto moi bato ba mona bino ba journaliste à ma casse pour le Nicole boy ils étaient pourquoi boy pardon na boy na ranking bala potom ki maboladi toi qui na arène nga bien avec arène motema le vrai moi na ina quoi ina solo ya bi azongi sur le terrain tous les chroniqueuses on va bien avoir chroniqueuses ba vendre choses à Paris Belgique zonga vitrine ba biso za numa zonga vitrine wa maloba ya maloba ngate so za kini ake we so na kini bana ba commune zanga kombo te ba commune na bango te ba commune na bango na yeba te Nicole ba commune na bango to yebite so ba vanda pe na maloeka e plus bana maloeka na fingi bino te na lobi na ngaka so ba vanda na maloeka e plus mai bi makae donc bas on ba msubarana ba bi ma victoire bazonga musala bo ando sala ye musala basala musala ando sala victoire pas problématique ça va confiné bazonga na musala ba déconfiné ngamo lobi na victoire Nicole lobi na victoire faut voir ko population ndou les obeta bana ngwana mikeba bimi ngabita bango yo bandoki ba bebisa biso musala mona pe bango oh namona bango te namona bango na bita bancho ba bebisa biso musala ba bimi ngabita la boluka ba prière boluka lo sambo bobima na boluka sambo utika musala bozonga na malembe Merci beaucoup Arène Motema conseil mot de la fin conseil on a cité yo so na mina zomba on a sima on a bima na portail o te ba ko kanga so na mina zo tamulai pour nga kugana ranking te quoi dans mot de la fin et tout mot de la fin na ngai bana mokili mobimba na pesi bino ba mbote ba oneso balandi émission oyo émission ya Nicole na pili mbote bo continuer dans émission oyo bondomo na ngape bondomo na temanga mona bila na zongi musala bondomo na kaka na chaîne oyo na ndolobelaka à travers mama musala donc vous allez aussi pela déjà pour ngamoko Arel Motema na ordi Motema na zongi na terrain na pili no so ba mbote place bozali Arel bana poto mabalanjio Arel otik na batumina so batali au moins di banga moi de fait moi numéro no bombaka yo mo rebelle numéro langa na peur non sikote non il faut partenaire à loba mbote na la PC pas Chanel Manwana na PC so mbote na ngai et parabi kipa moi na Suisse na pe ba mbote place aux ali salutation na ngasu na pesa et paya Chargen Sopro na PC ba salutation na mususu
et pas Sephora Bassa moi limité à solo na ba commune yebana na pesi sumbote na ngai et pas Beni Misango asala ngai na pesi sumbote na ngai et pas ya Mama Emi boutique Emi ou ela ngai boutique Emi nimte sala ngala zala et sala ngala zala suma zangi short Mama Emi obenga nga nordi oza short et on a pesi mbote place azali ba mbote na nga pe de susu et pas Karine Mokonzi la baronne la fille à taille fille à propre ou a pesi lumière mokini mobimba na pesi mbote et na bosanité na pesi ba mbote et pas ya José Sakasaka na pe ba mbote. Merci beaucoup, Arel le chroniqueur, Arel la zone na terrain. Abonnez sur Rossi News TV Kandé de Lobaka. Partagez nos émissions pour que ça puisse venir à nous sur occasion. Totara Arel la bête, moi sur la chroniqueuse, nga bino NB, mabo pembe, dikamna mutute. Pour clôturer, je tiens vraiment à vous saluer tous nos abonnés. Vous allez toujours brancher, surmonter, surtout partager nos émissions pour que ça me sur initiative. Il y a émission à travers le monde. Je tiens là à saluer mon boss, Madame Rossi, la patronne et son monsieur Just depuis ICIA. Madame Rossi, na pepe bambote, pas ça la patronne, na pepe bambote makas. Ah, big salutation à mon ami Glody Floumé, à des prières et Ouiana Amani depuis assez babi bangonde ba simbi Florence ya ba simbi Florence ville la Florence ande ba simbi en mère Amande bino so ana bana Florence ya et à ma copine privée depuis assez je vois là Marie Tara yo Zala yo et Chancel Moussouamba Zala yo à toute ma famille de partout dans le monde, la famille Bokanga et puis la famille Lamborel bana Belgique à Solo bango babi au komika na Bruxelles au quotidien je bando tout na bango bando personne ba adresse à ma grande sœur qui est toujours là depuis Belgique. Je tiens là la big salutation en partager monsieur Petit Nao pour PCP Arkambu. Et quant à moi je vous dis à la prochaine numéro. Arel il y a sous quoi c'est ça tiens tout tika biso awa sika Gaz Fabulous na pied bambote pesa zali Gaz Fabulous et que Dieu te bénisse à solara bien solara kitoko. Merci beaucoup. Derrière la caméra, il y a Diego Koutou, le mannequin, la caméraman, malgré tout le hasard stress, mais ça va aller et si là. Merci beaucoup, à la prochaine.